Salut, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De nos côtés aussi, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous pour nous faire du plaisir. La famille. Comme d'habitude, quand on est tout le baka, ceux qui ont partagé Zali, tout partager, ceux qui pèsent en pété, tout vendre na biso, tout na biso le koso ya YouTube ate, mais ce qui est important ya ko loba ezali pourquoi pas tout l'exa message bande konanga, toko banda mbala moko na message na biso toko kota mbala moko bandeko, numéro na biso ya lelo bandeko na ngai. Na kolobaka ke bandeko peuple congolais to communauté congolais to chika ko pelisaka moto esika moto ya te to chika ko sopaka pétrole po moto epela ndako ezika batu baboma na esika o kutu eloko eza nango te mais congolais loko lingaka ko balola makambo olinga ko congolais vision ya congolais ezalaka limité Kongola mona mosika te. Ok, boye bate ke makambo bosalaka, to boyaka koloba na média et toucher ba vie privée ya batu et toucher ba personnalité ya batu et ça eza bien te bande konanga. Bo to salaka effort na kati ya communauté soki loka kolobeza te. O chiki, est-ce que c'est obligatoire faut o kotaka vidéo non. Au cours de la peine semaine, beaucoup de vidéos kamba moko et c'est l'autre YouTube ici la raté bandeko. Wanezaka moi conseil naza ko apporter na bandeko. Ko yoka yoki opa ko yoka te mboka bana bana. Mais ce qui est important biso ba msuba Miss Elongation to sa musa na biso na normal, sans problème, tranquillement tranquille. Na uchi kolanda émission papa na biso Caleb Tukebana. Papa sali émission nae normal. Atakine mutute, afingi mutute, aleze mutute, aza posé, a sali émission nae normal. Sans problème bande konanga. Moi mobala batukutu ba question msu azo kimango. Azo isa journaliste babi kokoti sanga pena na ba ben oyo te kokoti sanga na ba question te na boyi. Azo boya na ba question wa ba polémique wana oyo ezaka ke Kaleba lobby. Menga na kamwe moko kaka ya bato bachaka ba caméra na bachaka ba vidéo to bachaka ba vanda kaliboso ya caméra ko la vidéo ko za la contre ba propos o Caleb a tenu na émission nga franchement na part nanga na moni sika mabe Caleb a lobité président Caleb a porté conseil na batu que divorce eza mabe parce que il a parlé de sa divorce avec son ex, Mami Lachat. Il a parlé de sa relation avec Dinana. Tranquillement, tranquille, sans problème. Et puis, il a parlé de sa nouvelle relation à Outiko prédoté. Toko, ça la coutumier, il y a relation, il y a sika. Ma benini oyo, Kalebi, a lobby na émission wana bandeko. Ma benini président Caleb a lobby pour na Mami Lachat. Pour na Dinana, pour na nouvelle vie na ye Yasika. A tracé chemin na ye après 6 ans, il y a divorce, à s'engager siko maintenant à sanini abala. Et puis à kenango na ndenga kona te à kenango normal à la logique des choses abala mwasi na ye. Ma benini Caleb a lobby au Congolais comprena makamka na retard. Compréhension ya congolais à la na retard donc congolais a comprendre makam na ndenge na congolais comprendre makam na ndenge na ma benini Caleb a lobby bande ko na ngai un moment bande ko batuni Caleb expliquer biso nanu problème ya divorce na yo na Mami Lachat ezaki ndenge nini Caleb a pamboli nzambe alobi ke non ngana ko conseiller batu
oyo bobalani to non bobalani te bolingaka divorce ekota na kati ya foyer na bino te parce que eza mabe. Soki boza makasi te bolenda te okosala pe AVC okufi po tiki mokili. Menga de nos côtés nayebaki kozala na ba maîtrise ya ko surmonter le problème. Comme si ndenga na comprendre question na ye comme si problème ya divorce na ye ezaki ka ba kisongi ka ya media. Ndeka batu kisongi ya media ndenge etika libala ya ekabola libala grâce te mona mais c'est paunzo. Ndenge moko pe esalamelaki président Caleb kisongi ya batu ya media ba se supportana ki ba nouvelle o bakamba kutena bonte esenga ke ba divorcer na bango. Mais papa lobi que non malgré to divorce mais naza na contact ya malamu na mama ya bana nanga. Naza na contact ya malamu na bana nanga po to mona ba divorce musu soki bokaboni to so mona ba divorce ezoya na ba réseaux sociaux bokabwana boyomona contact ezate na ex na mwasi wana na bana contact ezate menga quand même dire merci na solola na mwasi nanga to komanaka to benganaka na solaka na bana donc tranquille problème ezate. Mais na ko conseiller na bato bobalani to bato nan bobalani te bolinga te divorce ekota na ba couple na bino divorce ekota na ba vie na bino parce que eza malam to soki muto na maîtrise te okoko perdre pe vie na yo lokwa baje ma beni ni Caleb alobi ba poser Caleb oyebi dina na Caleb alobi pardon. Journaliste a répété oyebi di a répété question oyebi dina na Caleb abi oui na yebi dina na. Loko la première question ba poser ki Caleb a yoka ki bien te. Alobi pardon et memi problème. Pourquoi Caleb a ki koloba na di nana pardon? C'est que Caleb a viangula ki di nana ale di a chiki di nana sundoli di nana kaka bongo. Ale ki se li di nana ya batuta. Congolais pourquoi boli kokota na ba vie privée ya batu po na ka boye ba XYZ. Oya yebi sibino Caleb bande ko maladi nana nani. Soki pe Caleb abande ko aviangula ki di nana ya solo. Mabe za wapi po di nana za mineur te? Di nana za mama ya bana. Est-ce que di nana za mwasi liboso ke za makangu na mobali na kisasa wana? Non. Di nana ta bime makangu na Caleb aza déjà divorcé. Mais ça na ba fille mususu oyebi ke mobali wana aza marié na mwasi na bana mais odiembela kana kacha couple batu wana bazali. Bande ko avant yon longo la poso na liso moninga fo mitala na ngape na liso nga poso ezali. Congolais bozala te ka ke so likambu bino pe boyebo transformer na nde na bino bozo kosaka batu na ba message na bino ezanga mutuna makolo non so likambu ezali ata biso ba o to tangeli ki journalisme ngo classe te ba o batangela ngo classe balobaka soki likambu eza loba yango ndenge ezali bino bat bosala déontologie journalistique bongo te soki likambo eza loba yango ndenge traiter information à la source ndenge ezali koya ko balusa te yango ba bozo balola ka makambo ya ba vie privée ya batu suka na ba kangaka bino bo kenda kokota boloko eza bien te bande ko congolais ngala moni mabesika Caleb alobi te yo muto ozolo bake Caleb awangani dina na Caleb awangani dina na yo non batuno likamto yo ki manam to lobi pardon do bino congolais soki ba poser question oyo ki bien te pardon pas na mneza ko wanga na mutu n'importe quoi bozonga na bas de l'école classe pesa la on en retard te bozonga na bas de l'école to bato bo silisa bozwa ba diplôme bokena ba graduer botangela ki journalisme na bino classe nga professeur nangeza ki journalisme bozo nga suko revoir ba lettre ba cahier na bino ba syllabus na bino botanga lisusu déontologie journalistique bien pour le quoi réseaux sociaux ngezala na elobi nango sila réseaux sociaux le quoi mutu na mutache tomate na ye mais soki mutu na mutache tomate na boite mais ya bamsu batanga classe ya agriculture a tiene tomate mais ayebi source ayebi ba inconvénient na ba avantage ya côté ka tomate
ya lokwa neti na bangabo natangela na ngati journalisme yote natangela na ya raka na ye mais nazoya correctement koleka kuna bato botangela ngo ba classe nazoya na ba norme nazoya na logique nazoya na yaka devant caméra na ngai na honnêteté pe na transparence koleka kutu na bino bato botangela ngo ba classe. Est-ce que ceux qui m'ont posé aux questions, oyoki bien te, au lobby pardon, et lingi kolobake oniye mutuano ba posé aux questions? Je pense pas. Comment bino bolobake Caleb ya wangani di nana en pleine émission? Kaka yemoko Caleb na émission na etanga zo kumisa ba artiste. Akumisi nani oyo, akumisi la Duchesse, akumisi Ansi Luzolo, alobi ba Kyodio, alobi ba Junior, ba misusu wana soki nani yango wana soki Belinda, alobi ba misusu wana, alobi na kombo adina na, même ba dina na o ngam ba ye na maboko na ngana zoki ba bazaki na eloko te, ngam tu na lakisi bango nzela. Bomona wapi mutu yomoko na nsanku ba poser question ya dinana yomoko zoloba de akombo ya dinana mettons ba yeko poser question ya dinana o wanga na dinana o Kaleba wanga ni dinana na émission. Non, Congolais, un moment bo pesa bato respect, un moment so muto aboya na eli kambu, un moment foko chikaka, un moment batu msusu ko bazana ba bato ba ben ba buzo bate. Aye na émission na ye mais azo so l'émission na normal abonné ko leze batu ya loko ngaba otu na ngai moko naza na émission nazolo ba nde bomoni diemi la boye ngamutu na orientaye soki diemi la komi ndenga komi bon ngamutu na orientaye en tout cas ça fruit nanga wana kutu batuni nga na question te mais ce que tant ba ye ko tuna nga question ale na lobi pardon. Bino ba Congolais soki ba poser aux questions oyoki bien te olobi pardon wane lingi koloba ko wanga na mutu to wane lingi koloba ko jimine mutu to ko humilier mutu. Non, moi eza bongo te bandeko, eza bongo te bandeko na ngai. Bino bat botangela ki journalisme o classe bo vandela na bande l'école ko boye bandenga osaka ba analyse na bino. Pour différence il faut ezalaka na bato aza dans les domaines na ba o baza dans les domaines te différence faut ezalachi différence faut ezala po yo tangela ngo classe ozula ngo ba diplôme d'état ozula ngo ba diplôme soki ba licencié na université maintenant aussi si classe na yo o fungoli moi chaîne ya YouTube na yo allez donc le poka ba vie matakuna kaka il faut yo lo baba n'importe quoi. Non, batu batala batu bino biso bato total rabino tozaka bazo bate ngana landi émission ya Caleb na moni sika Caleb niye dinana Caleb wanga ni dinana te Caleb lobi bien lobi ke dinana za artiste na ngai ba dinana ba yaki pe ka boye tala lelo dinana ndenga komi tant nazo mona bango eza fier nanga ma beni ni dinana lobi e Caleb lobi siko bolimbo coach enquête entre moi si ya Caleb na dinana que non dinana amonaki Kalebi na mwasi na ye dinana boyo pesa mwasi Kalebi mbote. Ah, Congolais un moment Congolais bochika boye mutu pe so passer li kampe boye pe bo pesi pe félicitations à salaki bino boyaka na le contraire. Pourquoi eza malamu te bande ko Congolais eza malamu te Congolais hein. Ah
bande contrôle nazo luka papa naso Caleb nenga s'exprimer na chat oyo kanga na bino comment parler na divorce na ye bande konto ka Caleb nenga zo expliquer divorce na ye na mami la chat dans mon sous route ayebani ta kozana souci mais o ayebani les fois 10 parce que ça risque d'être mal géré dans les réseaux sociaux et ça devient sous shit mais Dieu par exemple nous autres à Sala Ipso grâce que to salango dans les réseaux sociaux to bendana te on a été vraiment sage l'un comme l'autre tous là qui vraiment sage parce que Herbo Yebani les gens peuvent vous entraîner na ba guerre et ba réseaux sociaux et les bino mais est-ce qu'il faut sagesse ces alébélés et moi je me dis toujours que tant au kabwani na mutu oui ça peut arriver dans la vie et ça n'a pas au kabwana mususu peut-être yo mobile peut olingate mais réalité en commis voilà mais moi je peux que conseiller na bateau un jour bien ba oui bazana kata au kabwana beaucoup comme bineni girete et puis beaucoup qui ko sala na mabete parce que c'est pas important surtout sur bozana banana kate le respect mutuel doit demeurer parce que netinga je respecte énormément la mère de mes garçons. C'est une femme forte qui arrive à gérer les enfants, surtout que les garçons. Alors, elle a droit à un respect. Peu importe, elle a droit à un respect. Et quand déjà toi, l'homme, tu arrives à donner du respect, et la femme, je pense que à cause de ce moi sincère. Et moi, j'ai demandé à l'Éternel de me donner cette force d'accepter corvée ou na accepter na gérer et puis na sombrer na biloko ba internet et ça a été ce qui a été voilà au contraire jour que bateau peut-être bazala qui à la base na makamboana ou peut-être vacances qu'en faisant cela va nuire peut-être Caleb akufakaka ça la boye ils ont carrément échoué à la base de Karabino pour ceux qui vous extérieur des forces extérieures. Tu vois, je ne peux pas donner des petits détails. Hein? Donc, monsieur Outaka, extérieurement, Koyeba no est à la facilité. Bayemba ngo. Je pense qu'on m'a dit Bayemba. Ils ont carrément échoué. À la base de quoi? Bon, déjà, quand il y a, par exemple, la séparation, le divorce, monsieur Outaka, Kakabino, monsieur Outaka extérieur, des forces extérieures. Tu vois, je ne peux pas donner des petits détails. Hein? Donc, monsieur Outaka, extérieurement, Koyeba no est à la facilité. Bayemba ngo. Je pense qu'on m'a dit Bayemba. Voilà. Basia Bayebana, Moutounion Salinkaka. Je ne connais plus la chanson. Un peu quelque chose comme ça. Il y a des forces, des gens, ou peut-être Baroya Baluka, ou Bazoyo Mobali, ou Bazoyo Moisi. Bakabola Bino Kaka. So Batuana Erbasala peut-être Bilo Wandenwana. Ou Kansake Ero Kaboli Batu. Yo tira na bomoi mutuana akufa mais soki mutuana nzamba sala grâce à kufite o elonga te elonga et au lieu que batango pe baza la binemi baza binemite ils se disent bonjour et ils arrivent à élever leurs enfants ensemble voilà mais ça je ne peux pas conseiller aux gens d'arriver jusque là et je déconseille aussi aux gens qui s'introduisent dans les foyers des gens pour détruire voilà. Bande konangai parti ya divorce ya mami la chat na papa na biso Caleb papa na biso uti ko expliquer mabeni ni moi mobali oyo alobi mabeni ni Caleb alobi pona divorce na yena mami la chat to lobanine c'est que batu nde bakabola Caleb na mami la chat po alobi ako conseiller na batu bazalaka ba hauteur ya ba séparation ya batu tie bozomona ke ba réseaux sociaux soko za ki diba oko perdre pe libala na foyer na yo pe panzani
soki oza na ba maîtrise te to soki oza na ba conscience te obebani mpe na mama bana no okabwani mpe na bana na yo surtout bana bazalaka na poto bazalaka na ba vitesse ya TGV omizwili 1000 mètres avant kutu lete pia yo bino bato bokabola mabala bato un moment fu botika bochaka ki songi na ba couple bato po bakabwana eza malamu te poso ya yo bakaboli yango olinga te osepela te okosepela te siko ndenge Caleb na mami la chati bakabwana na bango besiko yo muto ochaki ki songi ozwa nini tala Caleb matama lokwa mutamelaka céréales ya ba bébé il est en bonne santé ses enfants sont en bonne santé son ex mami la chati elle est en bonne santé siko yo muto ochaki pilipili na mungu apo na relation na bango so na yo epa nzambe ya lola eza nini. Parce que Bible lobi que les mariages sont honorés de tous. Oyo nzamba sangisi moto akabola te. Suko yo muto yo okabola Caleb na mami la chat. Mbando na yo epa nzambe alole eza nini bandeko. Kongole bochika mote amabe bochika ko nuire batu bochika ko panzaka mabala batu. Bochika ko kota na ba vie privée ya batu. Eza malamu te bandeko nanga. Caleb na ba propos na ye ndenga lekisi na nani na ye o sika pena lobi mabenga na mona ngango te Caleb a normal azok a insulté mutu te a manqué mutu respecté aza normal tranquillement tranquille mabeni ni Caleb alobi du côté no divorce na ye mabeni ni Caleb alobi ngana moni yango te au contraire a pesi ba respect na ex na ye a pesi conseil na bato bozana bakaya ba divorce a pesi conseil na bato pe baza babalani to baona na babalite a pesi pe conseil na bato bazalaka ba auteur compositeur ya kopanza mabala batu mabeni ni Caleb alobi peuple congolais bandeko na ngai na kote na ngambu ya dina na bandeko na nga jour ya mariage ya Gesho Irsil akotaka nzela moko na dinana Caleb atemaka na porte. Or que mwasi azalaki pene ya Caleb ye wana nde mwasi ya Caleb. Sikoyo dinana Irsil tango akoti apesi Caleb mbote apesi mwasi ya Caleb mbote. Et comme na tour dinana apesi kaka Caleb mbote apesi mwasi ya Caleb mbote pied. Et comme isusu o dinana apesa ki mwasa Caleb mbote te po asalaki zuwa bandeko to yoka na munoko ye moko Caleb l'explication. Comment on peut analyser ça? Non mais c'est Qu'est-ce toi qu'on qui peut analyse. comprendre? Je sais pas, c'est toi qui analyse, vas-y. Ben moi je l'ai salué, n'a pas été mot. Celle qui est à tes côtés, c'est qui? Ton épouse. Ngako tulia mona ingana mtenga mnapia kiembote déjà. Parce que tu t'as tombé quand on met au cara. Non, comme tu as garata, ya banande. Bon, avec ta mère cara pour Annie. Bon, on a évité, je sais pas, peut-être à mon aïté. Mère à peine, mais... So tu fais qu'est-ce que tu... Après, ils ont une image où sous bas, tu es dans le cimetière, bah, bon, on a évité, peut-être qu'à mon qui bien peut-être, voilà. On a évité. Tu ne m'avais pas reproché ça? Tu m'as reproché à qui? Vous gagnez lié quand même. Ouais, mais je sais que pourquoi tu as fait ça. Oh, on n'a pas été beauté, on a été un moment qui a fait une beauté. On a été un peu une beauté. Rassuré, on a fait ça madame beauté. On a habité un moment où on a fait une beauté. On a habité un peu qui. Bandeko ndeti na parti oyo na parti oyo balobi ke batuni Caleb oyebi dinana Caleb alobi pardon Caleb aniye adjimine dinana nde bango bata théâtre baloba Caleb adjimine dinana siko ka Caleb wana adjimine dinana to ba poser question ebi dinana
kaka ye Caleb bango aloba lisusu ke non apesaki mbote na bengaki ye alobaki apesaki mbote o apesaki mbote obengaki ye oui na bengaki ye mais pourquoi opesi ndeko na mwasi mbote tabi te na pesaki mbote awa balobela dinana na fete ya gesho abetaki mwasi ya Caleb kara kenini dinana asaleli mwasi asaleli Caleb zuwa sikoyo ati wana tango ileki Caleb abengi dinana pourquoi opesaki ndeko na mwasi mbote te dinana lobi te na pesaki mbote mais epa ba congolais communique dinana asaleli Caleb zuwa un moment bazala à part ki théâtre wana bazaka pe ba responsable dinana wana msu azana mobali na ye ana mwasi na ye pardon dinana azana mobali na ye ana bana na ye OPM soupe baza azape responsable ko linga mwasi na ye ba bêtise te sko bino ba congolais tombo yaka na ba makambo aboye poka bo bebse sous côté dinana libala na ye relation na ye to engagement na ye azana ngona mutu ekufa kaka bino wana bokoma susu abala te abota te abala te abochi abota te bochika boye ko bande au Congo. Certes elle fit une copine, certes, et puis voilà, et puis après je l'ai ramené dans le travail. Et quand je l'ai ramené dans le travail, on n'était plus dans la relation. Ah, la relation est une dinana. Évidemment, après, quand certes, dinana, c'est là qui copine. Je pensais à cette époque, je pouvais aussi arranger avec elle, mais ça n'a pas été, ça n'a pas tenu. Et après, voilà, c'était passé. Mais on garde tout petit calana. Ma bonne relation. Ça là, c'est tout. Ce qu'on va sonner. Bandeko. Caleb yo azo expliquer clair alobi que non azandeko na yebaki c'est une copine na yebaki mais tant on azoki ba problème ya divorce nanga na tikala kinga moko na jijaki so na kozala na ye mais esimbaki nango te to tikala ka na relation petite sœur na grand frère relation du travail siko to loba nini ndeti na place o ke dina na budaki mwasi Caleb asaki zuwa dina na boyaki kopesa mwasa Caleb mbote po Caleb azaka ko viangula yende balobi Caleb azako Caleb vianguli dina na après komi na après ke ko bala mwasi mususu congolais Joben à mon avis peut-être bien té yango na menga na yipsa ki pourquoi tu n'as pas salué habité na mona qui vraiment bien té mais na pia ki mbote. Et puis, il n'y a rien parce que ça, histoire, parce qu'on habitait la même avenue avec Nadine à Lemba. Et puis moi, je suis de Matadi, il est aussi de Matadi. Voilà, c'est une histoire de l'époque. Mais dans le travail, on a travaillé normal. Avant le travail, vous étiez en couple? Non, pas en couple. Quand on était au col, on était copains-copines. Il y a longtemps. Chacun maintenant a un vinaï, a un balnaï que je respecte beaucoup. Mais le rôle a insisté. Voilà, moi, parenthèse, voilà. Donc oui, elle était une amie, une copine. Quand nous sommes au col, voilà. Et puis après les divorces, on a voulu peut-être coller les morceaux, mais ça n'a vraiment pas tenu. Et puis chacun a fait son chemin. Voilà. Donc on se respecte. Je suis son président, c'est une actrice. C'est tout. Et c'est une femme bien aussi qui respecte les gens. Elle fait toujours partie du groupe jusqu'à nos jours. Ouais. Mais tellement que il y a comme ça un gros problème, il y a un lobby qui est. Et ça, on a une relation kala. Et si là, boutique à la bandeko. Pour badouali na ba komisango et puis ba zoaïka kamabe. Na tout na qui est pourquoi on a mon PC mbote habité en tout cas prise na pesa qui habité na obia quitté. Habité na pesa qui. Na habité en tout cas na monaki obia quitté. Na ipsel donc on a déjà ba doit spéculer la trop, les gens vont parler. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que yo pe msupe dinana o pese pe mbote on te kaspo anini
il na pe bato ba comme ko classé na ba makamwa mabe siku yo za kala douce te kasi kenda kana la douce en partout te mama la douce no ne zaka na misu ndongo la sila bato misu ya yo moni mutu atakutu omoni bato batemi ba omi bale atakutu azaki mwasi nete to mobile nete metangu yo yesika okuti bato ba ami balosani opesi bato nyonso oyo okuti wana mbote no congolais pe poni bolinka ba bebsa ba personnalité na bino na média et pas ba journaliste est censé et pas ba journaliste est censé oyo batangela ki journalisme na bango classe mais ba yaka na ba message oyo ezata mabeni ni kale basali mabeni ni dina na sali po dina na reconnaître dina na zolo bakete na pesa ki kale balobi na mona ki te bon après ba bongisi na bango siko mabeza wapi po bo même saka kale bikolo kale balobi relation ya na dina na eza relation ya kala c'est normal okozala na relation ya copine ya ki copinage mais elobi te ke moi swana nde mutu ovana na ndako libala to mobali wana nde mutu ovana na ndako libala non mais par après ko sala ke bozaka copinage boye ko kuta ni sika moko boye ese bo abinemi boko solo la te boko pesa na mbote te soki komi ke boko mo pesa na mbote te boko mo solo la ale bozongani ki makangu na bino ya kala bozala nango congolais bochika opelisa moto esika moto ezate Mais on garde de bonnes relations professionnelles, on se limite dans le professionnalisme. Parce que c'était toujours le combo à moi, ça peut lui créer aussi la frustration dans la relation. Parce que je un respect. Peut-être quand vous étiez trop jeune. Ok. Petite nanga même pas une seule fois tu penses à kolingana naï. Mais na yoka to botana exil. Tout ça rien. La fille ou a uchokufa mélodie. Ata komona na mona nanga été. Comment na mélodie boy na mona été. Ah bon? Je l'ai jamais fréquenté, je l'ai jamais vu comme ça. Dans nos monnaies na musique na ba cassette. Parce que tout ça artiste belé, mususu pe bakuta na te. Na mona na mélodie te. Mais na moni na makambo matanga. Na tangi na kombo mélodie. Kay bache ba ko lat sangna maladie moko que soit disant que la sœur est morte de telle maladie et écoute calé pas na mona mélodie te. Mamisa ata idée ya kolingana na mamisa yate. Mon idée yate. So eza na bato oyo na miye na biso na kota na ngate na koza parmi barara mamisa ata na idée mais na moni bandeko basali na ba émission